Bonjour, bonsoir et dépend dans la air Bolanda Bisso. Le dans la télé-réalité na biso elambeli ya bana poto. Na elambeli ya bana poto, zanga servante na bino Marie Grace. Na eli boswa caméra na eli boswa bandako na bino pour présenter bino elambeli ya bana poto. Elambeli ya bana poto tolobaki keno eza bano yo babotani awa non bakoli aba ya poto ti ba 15 ans, 14 ans, 16 ans, OK 16 ans. Mingi te ba rolamba te. Mingi ba maman ba lakisa biso rolamba. Tout ça qui est tellement occupé na ba ambiance ba camarades tout ça ton lamba te. Sikoye ko sala ke notre koli kolambe komeli biso problème. Yango wana siko toza awa toye kolamba. Donc toya ki passer on a biso Louisa ya olambe la biso. Siko na ebité ce bilo ko olamba eza vraiment ndenge wana. Nga na ebi na ngate to olandelo ngona bino ngape na olia na rolia et le ngona bino na olia ngolo ngona bino ti boye parce que ça goût so eza goûter mais ce que problème est ce que biloko ya zola mbela biso eza plan moko ya bangolais ba ndeko na biso ngambu to aka biso to ba kwa Congo bangolais ba Congo Brazza Congo Kinshasa to za kaka batu moko siko ya zola mbela biso plan ya ba angolais siko ngala yebi na ngana non la liango te siko so ala mabe na oyeba te so ala kitoko na oyeba te alors faut sunganga faut sunganga page na biso ya yini elambela bana poto ba maman ayebi kolamba biloko ya présenter biso alors vraiment benga ya benga la kisa biso ninga olamba on tamsi ya kosa ninga ngala oyeko ngoka gu benga penda to ya totala soka lamba ndenge nini alors tozolanda biso na bino tolanda